Lelo Kaka TV, chaîne ya Lelo, pour na bino pe bato ya Lelo. Donc, beaucoup raté le roman roté. En passant vraiment, on a salué Cédric Moussoumadi et Sika Zouami. Na mboka likolo en tout cas na bombi mboka penda likolo Sika Zouami azoni ba mbote na Sika Zouami sans oublier Merdi Bemanga on les a abonnés ouais biso balandaka biso yo pesoko lingi vraiment ozoka ba nouvelle ya chaîne o Lelo Kaka TV ozoka ba notification na ngosoki elema sike koti s'abonner massivement na chaîne o Lelo Kaka TV bokoza la penda de cité. Biso pe to sutuki to vandi na banda to monika ba bengi biso boya événement moko salami pasteur Mangwanga sa abomi et ça biso ka passe ba to vandi na bango bien to tiki bango bien samedi dimanche na temps ya boyo ba to ba kufi mais ça biso passe et ça mène à 23h bon nyaso to tiki kala maboka nzambe pasteur alobi était batu bisu balobi ba bisu balobi était bon na biso nyo to mutazala ki azati to tiki kala maboka nzambe. Mbote, monsieur le journaliste. Biso toza chaîne bana na Nzambe TV. Alors to ngai toyeba po to komi awa esika drame samaki. Batu bakufi pour soi-disant mutu abomi mutu. Alors yango toye biso mon sur le terrain po toyeba version originale, vérité ya makambu. Makambu po na koboma lukuta oyo ezotambola. D'abord to ngai toyeba yoza nani na kati ya famille. Nga naza papa leki ya Moué, donc naza koko ya bawe yo bakufi bana mibale et puis papa leki ya maman Nadine. Oza papa leki ya maman Nadine. Est-ce que yo kopesa biso version ya solo selon yo tant que papa leki? Ko kopesa biso version solo ya makambo esa makeza ki réellement nini? Bon, version à solo pour nga na analyse na sali na moneza question à jalousie. Si na bina moneza question à jalousie parce que samedi na aki awa na ba 14 15 na la ki awa et kokota nga na koti mobala zala ko melati amoninga telemi ayambi ngai abandi kolela abibokilo loko yoye libala na nga ezongi parce que valeur libala na nga ezalaki bino nazana ndeko awate nazana famille awate papa nanga maman nanga za bino na mwasi nanga na bana nanga alors ndenge menadi na déclarer divorce aboy na ye la on papa le royer au fond zong sa makamu ndenge zalaki na koti na ndako na kati na ndako na bango na fani na Nadine pona yaki justement pona zo appareil nanga ya glycomètre pona diabète na yaki pona zo appareil wana pona na salela ne esika na koyeba ke bazana mwa ba problème ezaki réellement jour ni nikolo samedi ezai samedi ya bomi bato samedi na butu na ba 22h ngana yaki ya samedi na 15h auparavant azaki bien mais na suka akomaki siko na makamoko ya bien te c'est la raison que na tiré ba leçon avec œuvre pas continuer ba beba na kuna continuer longola. Biso lobby to kitaki pe na église ya Kutino to kape version ya ba membre ya église ba lobby moi si nde mutazaki mabe moi si puta détruire un ministère ya pasteur pour pasteur tant akenda ka sa église et par rapport à église ekufa likola moi si jamais yo c'est la raison que ba version est belée mais ngana oyo biso ba version plus forte ezaki mutabomi bana nga ezayema ngwangasa omoni parce que tant à sali bongo à pekina tricot rouge pas coupé à rouge makata maboko bras cassé à rouge na coupé nango complet nango pieds nus à utibo drink bato ba moni o ba mona ki danzela ba mona événement ne ça pratiquement ba heure et ça m'a ba 22h to que ne ba 23h parce que to yeba
siko ye mona mama na ding baboti combien de bana 3 baboti 3 bana siko to yeba parce que ba version zebele o bato akufi 5 6 réellement bato akufi combien bakufi 3 ni balé donc bazalo wa 4 victimes 3 bakufi moko aza neta nini bon azaki neta moko critique mais Dieu est grand abandi ko s'améliorer ngana zo benge témoignage c'était ça. Alors sikoyo justice ndenge esali musana ngoyo o apprécier musala justice ça que l'apprécier o apprécier telo ni yo moni mabe l'apprécier mutu asali maître abatu ndengo wana bo condamné 20 ans et le la prison bo condamné mutu 20 ans ti suka bo réduit ba bané na ye bimina ya musala ba vie na ye tout ça. Selon yo mon qui fait pas condamné nga pona ngai ba pour dans fallait pas condamner vraiment peine capitale pas condamné parce qu'il faut pas exécuter makambo le président de la République à l'obake non état de droit ngo faut et ça pour la conduire état de droit beaucoup petit peuple état de droit exact. Merci beaucoup monsieur journaliste ça passe na mawa na kati ya famille Nadine azali mwana ya grand frère na ngai o monde to fandi awa tuzaki na Nadine na les semaines passées une semaine ngo Nadine atiki biso abesenga to 10 000 ba grand frère na biso misato ufuta transport tuzali na matanga na bomu na ozo coup de téléphone soi-disant pasteur abomi bakoko na biso mibale nengana kito secrétaire wana le dimanche grand frère n'a expliqué à Zalaki le samedi à 15h. Le samedi à 22h, on a fait sur place. Moi, on fait sur place. Moi, on pourquoi le dimanche à 20h, on a dit et ça passe dans Mawa. Est-ce que bomeka kotuna bato quartier te dinga soki bayoka une fils ya makelele po baya bon bato quartier akanga déjà ba porte déjà kanga ba porte ya lupangu aiva na contre mi na dina bimi na ndako asengi mwana de bloka lia alia profiter na moment na dembeli abeli ko tuba na ali chopo nyonso libanda. Donc il aura nesami na kati ya ndako na libanda na libanda na lupangu na wana place wana sikoyo bo retrouver ba trace bambeli wana bomoni yango asibwi bambeli sana na nino na kalamu ye mutu abomi batu na mbeli na makila mais ye moko azana makila na maboko te non aselaki na makila na maboko na bambeli ne mibale na maboko azana makila na maboko ya témoigner abi mutu abomi azana na makila na maboko ye azana makila na maboko abomba bibo asimere bambeli bona maboko bakangi na bambeli na maboko et preuve déjà ngwana oyo mama ayoka makelele wana te mama ayoka makelele après akanga déjà ndaba porte ndako baneoka après à la bimi sikoyo elo nini on senga na justice ça la décision justice bon miboka l'état ce qui pona nga ngo isa ndeti rendre à César ce qui est à César pona ngai. Est-ce que belle famille na bino bo kutani ko bosola mambo to bo na mito bozana ranki bon to sana ranki te pasteur ngo azaba de côté na kisasa azaba ndeko na ata de côté auta siki ata mon côté azaba de côté ndongo la ni église fallait ba so vérité mama continue pour tu connais église continue à soi comme fazer continue à juillet a beaucoup lié à comme interprète na après ça bimisier na mokili muni azana ndeko mon côté ana mboka kisasa to soki sangani soka uta wapi ata isiro. Merci to se paye pour na témoignage na yo mbote to yo mo se présenter yo zana ni na famille ngai nazali papa leki ya Nadine wano babomi na bana na ye na pasteur na badianga songa badianga na eli papa leki ya mwana anyo soto yo grand frère pe petit frère balobi bon yango na témoignage biso yebi mawana ngai ezali kaka oyebi na mokili balobaka tiaku libanga lizwi ndeke koseka te oyo baza koloba n'importe quoi baza kolinga kokosa mpo basalir kaka réputation ya mwana na biso nzambe kaka juge bango
oyo bayebi version ya likambo oyo gloire à Dieu oyo baza kolinga kokosa bakolobaka n'importe quoi problème eza nango te likambo ezwelaka mutu nyonso mbila etelaka na nzete nyonso to oyo ekweli biso lelo soki omoni yango malamu obeteli yango maboko ke okondane kaka mwasi yebaka yo mpo oza mwasi soki oza mobali okondane kaka mwasi yebaka un jour yo mpo kobala ekoki mpe koarive pai na yo donc eza mawa mingi na remercie kaka na oyo ndenge oyo ye kointerpele biso onaa na oyo akoloba te justice kaka esala makambo nango justice kaka ekata likambo Manase Oui. Au pasteur qui va mener moi na internet na tia bambeli azoloba ok ete mwana na ngeyana Ndaza na bambeli. oui asa motota manasala t-shirt Mkezi wape mwana na bambeli. Mbote na bino Manase mbote papa koko na yo mutatindi biso angine fils ka to lo baté mais tozwa quand même basini ya ba trace ya ba mbeli ola que ça soit ba trace ba mbeli batindi biso ba bien lève les mains Manase ne Manase suko yo vraiment en tant que do ya luka kanga papa mais a ko kate mais yango ngalingaki na soki azwaki ata réflexe wana okoka oganga ata na mi batu bayoki batu bayebele non tout le monde ganga déjà tout le monde attendait biso zek boyokaki donc ah ils allaient de fermer tout pourquoi ni boso taki ata ba mi te likamuso esala basota ka ba mi il y a chaque festival tout tout ça ah bon donc bon mais ça qui est bon bayebi ki bon ebi ke ba mesana ko swana donc bo mona yoka normal bo ba iteke sa mambo bo mabatu surtout to ki ke ba ko muta mimba ngaza yibana mulimbele karani ah mo fitika zuki mabo après il est en tenue mon o nzambe dans la salle akimi na ngoti kwa wana mutu abimena mbeli na zai c'est na bonga pembe ya azakini donc avec kana ilamba ali ana si la temu bilio ki mono ati kwa bazwe mabu mimi makili moto ti hôpital mama bonga ko porter mon bonnet la bana santé lo bimida ko bwana to zule linge ka bongo kwa ki ba mi nga eza baneli comme PPT simba ete ni tito ko tsa butu ka to la ndika ma sala de yake akini abimeli na ndenga simi akei donc bino botikala ozwa ete siko yo lobi ozalaki bomonaki eloko yango ezalaki pratiquement bonjour na ba air nini bon environ 23h toke 0h zeba 23h boye ba 0h donc yo za mona quartier yo kombo na kuma na Emmanuel ok bino pe boaba na quartier bino pe boza témoignage bino pe bozalaki biso souvent toyokaki kaka basorti tokendaka na ye na ndako papa yebisinga te abula na boye kama nu akufeli mama papa swaliza papa bango ati bakembeli nde koya na ye boye donc na bino nyonso boza mutu avivai mama ezaka Emmanuel merci Emmanuel bino boza bakamarade ya Manase yo oza mwana suka to oza quantième oza avant dernier donc après yo mosusu aza mwasi to mobali alors eza pasi mingi na motema donc bandeko biso toza na famille te tala 4 ba musu aza su gravement hôpital na mama yemo toza na mbongo ya kisi te tala mama yemo to mususu atikali lisusu aza sérieusement na mama yemo toza na mbongo ya kisi te toza na mbongo hospitalisation te tia kolia transport bobi pota ndenge sengaka bandeko toyebi mbula kobima te tovandi en famille toyeba nde tokobandela wapi tosuka wapi bosunga biso batami te mama wa o boyokaka mama bosunga mama naza atokufela mobali ya pas si longtemps moto asungaka mama na ye oyo akei mama na kovivre nde tokoyeba ndenge nini eza kose passe parce que libota eza vraiment na mawa eza pasi faut comprendre eza pasi
atanga moko pe naza sur place naza affecté nazo bandinga ya koloba te vraiment bonjour maman. Bonjour. Kombo na onani kombo na mama Ngengele Betty kusepa na waza nani ali moko ya famille ya mama. Mama pona yo zwaki likambo ndenge nini kobungisa aza trop cher na vie na yo. Bon ezali pasi kobungisa bato ebele na kati ya libota. Bakufi nano combien? Bakufi nano 3 moko mpe aza na pasi makasi po ndenge akatelaki ye ezali soki otomboli loboko deja esali lokola eleki na nsima. Alors basoin nyonso tu wana tala kaka il faut basunga biso. L'état na biso fasunga biso Papa Fachi Papa Fachi président de la République tala likambo oyo ekweyi vraiment bosunga biso aza na hôpital aza na mpe malamu te aza na mama yemo aza siko yemo ko 4e wana bosunga biso siko tovandi kaka boye résultat moko te toyebi nini tokosala te bibembe vandi kaka bongo oyo aza na hôpital aza kaka bongo soin kaka na libota police ou bien bourgmestre ya commune déjà ayaka mokolo yango ayaka koasiste makambo nyonso tu donc problème na biso basunga biso na badémarche tozoyeba ndeni tokobanda te. Mbote mama mbote toye awa esika likambo ekoyaki esika mambo esamaki bato bakufi na awa yo oza nani tokuti awa yo oza nani na famille ngai naza yaya ya Nadine mwasi ya pasteur Mangwangasa mama leki ya bana wana mama kulutu ya bana wana donc biso pe tosutuki tovandi na bandako tomonika babengi biso boya événement moko esalami pasteur Mangwangasa abomi mwasi na bakuti balobaka abomi mais akati Nadine merveille oyo akufaki liboso akufi bamisu baza grave tant toye ko vivre événement après toke na hôpital tina ndenge babandi kokufa moko mais moko atikali oyo atikali nde ayebi version mobimba bane tina z Gambo la ngai lagi la ngai kamala Mama Mbote tunga toyebaka mpo basi biso yo nde oza mama ya mwana ya mwasi bakufia eza réellement yo mama ya mwasi émotion Mbote papa toye epai na yo tomoni yo ozoteka na porte ya lopango esika événement esalami paster abomaki mwasi na bana yo témoignage na eza nini par rapport événement po bino boza ba voisin esali biso kaka pasi bato vandi na bango bien totiki bango bien samedi dimanche na ntango toya boye oyo bato bakufi esali biso pasi donc samedi ozalaki na bango samedi tozalaki na bango tosoli bien tokei mpe bandaku dimanche na ntango toya boye oyo bato bakufi na kati esali biso pasi bosiko bato bunde bosoli na baninga na bino bavoisin oyo bazalaki mambo esamai na heure esamai na 23h mambo esami na 23 bosiko mpo anini baninga mosusu ya quartier bayaki te basoti ate bami po babikisa bato babaki lupango ezali kokangama ndako ezali kokangama moye ezali te osauve bango tomoni yo mpo oza liboso ya lopango esika bato bakufaki paster abomaki mwasi na ye na bana yo oza na yo mpo oteka kaka na wenze to oza voisine to ndeni yo tekaka na wenze sikoyo témoignage nini oza nango mpona makambo esalamaki na heure nini ezalaki ba 23h ba 23h yo ozalaki na heure wana biso yo ja bokendaki siko selon moi bainformation ozwi na bato ya quartier
balobi nini ezali pasteur moto asalaki yango mpo pasteur alobi ye asalaki eloko te selon yo batémoignage ozwi epa bato eza pasteur moto abomi bango bon nyonso totiki kaka na maboko ya nzambe pasteur alobi ye te bato misu balobi ye bamisusu balobi ye te bon na biso nyonso tu moto azalaki aza te totiki kaka na maboko ya nzambe mais ntango événement esama ezali na kati ya lopango bato bandaki koganga mpo na nini bato ya quartier botuni bango te ifa botuni bango mpo na nini bayaki kosauve bato te botuni bango te bon bato ya quartier balobi ndenge selo bango balobi bon épreuve mpe bamonaki te bamonaki kaka nde pasteur andokende mpo bamoni makila te bamoni mbeli te bamoni nini te bakotaki kaka na lopango bamoni makila na ndenge merveille akweyaki merveille mpe mikufelaki yoka kuna bamemaki katika bamema na ndenge mama pasteur akweyaki mais nyonso wana ezali ka secret na lupango na bango donc ata bato ya quartier mpe babikena na maboko ya pasteur makila ezalaki makila ezalaki te bamoni mbeli te nyonso ezaka batémoignage bamoni mbeli te bamoni makila te nyonso ezaka témoignage ye moko nzambe ndenge ayebi ndenge aza mosalela nzambe na mabe na malamu ye moko nzambe ayeba kojuge na oyo yasali nandima teke pasteur akosala makambo wana mpo mondele pasteur azalelaka nandimi te akosala makambo wana me ye mpe azalaki nenosa mpo azalaki na kati ya lupango abimaki me bato bamonaki ni na makila ni na mbeli sili mo mpe elakisaki ke ye moto abomi bango eza te ye akimi na kati ya mpo amonaki monso namoni bato bakwei bato bakufi bamonisaki abima bana kokima na ekimaki nde bana quartier baye basimbi pasteur bakei na ye ntina na polisi. Merci beaucoup. J'espère que l'interview na biso bosili komona bosili koyoka bomoni interview boyoki interview nyonso sili koleka na ebité de votre côté en tout cas tous en posa ba vie na bino vraiment bo commenter na seona bo commenter boyoki papa ya mwasi ndenga lobi boyoki pe mwana ya pasteur na mama wa tukotika biso en tout cas paix à leurs âmes en tout cas dans un besoin bo commenter bino pe bo pesa ba vie na bino bopesa ba vie na bino na ba commentaire na bino en tout cas ça sans oublier vraiment je remercie beaucoup vraiment na caméraman oyo asili ko zwanga o azu image nyonso bosili ko mona Arnaud Danzolo azalaki assisté pe na Christian Bouana en tout cas pour ne pas être long je m'arrête là donc rendez-vous na bino bozala toujours branché na chaîne na bino o bolingara mingi Lelo Kaka TV. À tout à l'heure. Merci.